FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo. Moment où il y a un moment prophétique. Parce que la Bible dit une église primitive. Vous mettez là une fraction de pain. Et c'est alors Père de gloire, communion fraternelle et demeurer 4-4 na bango, la vie de prière et puis le Papa sinangana yebisa motete atana bampiaka na kota bongate bipepe mbonge na simba kaka konzima ayebi lisungia moto ezande vanite ata eumeli na zozela tununga ona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali Pangusango, loboko na litama, un jour à kolongolango. Papota ya motema, un jour à kokamusango. Natelier motema, na koyoka sonite. Soki na komi na suka ngai na bele la kombo na yesu nde makasi na ngai. Kombo na yesu nde lobiko na ngai. Aye aye. Aye na kotika yote. Musika na yo ngai. Esengo nanga ezana Yesu makasi nanga ezana ye helikia nanga ezana ye sekure nanga ye oh assurance nanga ezana yo oh maya bombo ye nyoso nanga ye ezana yo Yesu na minha
misère. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. apelisa muna na yo kolo aza na posa na yo mwegebene Yesu Kristo wa Nazareth oyo apelisaka mwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa muna na yo moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo alanda yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo alanda yo olo yesu yo utunda mo najela Yesu alanda yo haleluya najele yende kimobikisi moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo masia lingi ngai mingi tikana yembela ensembo yo akufela kingai na ekolosu naende nazwi lobiko masia lingi ngai mingi tikana yembela ensembo yo akufela kingai na ekolosu naende Masia
nyonso ya bato nyonso batiani te na epai na yo obwakaka bango te olobi ete oyo epai na ngai oyo boza na mikumba nakopesa bino kimia. Nakonzi merci obai nyonso bakumbameli yo oyo ameli bango ozanzamba bomoi. Halleluya. Apelisa muna na yo kolo aza na posa na yo moyegebene Yesu Kristo wa Nazareth oyo apelisaka mwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa muna na yo moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo alanda yo olo yeso yo nanjela Yesu alanda yo hallelujah nanjele yende kimobikisi moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo masia lingi ngai mingi tikana yembela ensembo yo akufelaki ngai na ekoloso naende nazwi lobiko masia lingi ngai mingi tikana yembela ensembo yo akufelaki ngai na ekoloso naende
Polo osekusaka makambo nyonso ya bato nyonso batiani mpena epai na yo obwakaka bango te olobi ete oyo epai na ngai oyo boza na mikumba na kopesa bino kimia. Nakonzi merci obai nyonso bakumbami yo oyo moni bango ozanzamba bomoi. Halleluya. Pepe mbonge na simba kaka konzima ayebi lisungi ya moto ezande vanité ata eumeli nazozela tununga mpona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akoka usango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe Batama wake naye nasiya mapapu na yoe naye tola moto ya nzoto na yoe nakotika te nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wake nasiya mapapu na yoe naye tola moto ya nzoto na yoe ya nanga nakotika te Mungu na aya kokabulanga na Yesu tena kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na Yesu de mariage. Papa et maman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Portugais. Parabéns pra você. Yoga.
Église a pesa bis donc pesa na kuna ndao. Na portugais. Parabéns pra você nesta data feliz. Pour ngai na éviter à ceux qui moi si ngai ba jango boye pour nanga na avec tam susu ya amen alors on y a Amen. Franchement, je ne m'attendais pas à papa et maman. Avec tant de les organisations la photo, ils ont pris l'activité tant de choses. Et tout le monde a pris la semaine pour que ça va tout moi jouer et tout. Je pensais que c'était ça. Mais on a surpris tant que le prophète a ôté les mots. Bolimi sangai parce que azafi so avasali kamba yeb sanga. Nazaki sikipira mona telema komo loba. Kikipona oh prophète comme un polygame. Je vous dis la vérité pour naïe. Pour faire des balamu on attend le bateau sambe pour pas que nous soyons dans kende. Mais ayeb singelo te bandolo babo. Donc c'était une surprise. Na koma couple na biso motuza ba wumbo nzambe pour bino. Vraiment na mutema mobimba. Na zana posa tena yeba enveloppe wana ubeni me na monika ga mitema na bino. Amen. So lingi mutu papa na biso ndolo batanga zana bomo mutu sape so cadeau ata muto ko tuna prix na ngote. Amen. Ko yote muto sengi. Amen. Ko tuna prix te metala bolinga mutema na pesu. Amen. Donc vraiment son oloba na kolo bebele mais nyalo ba momo ya 5 lettres ko résumé ko sape bibliothèque mobimba, il y a reconnaissance, il y a maramebele bele. Donc en tout et pour tout, on a pesi bino penda merci. Donc merci. On a honoré biso boye, autoro zape pamba pe pour na peut-être pour les uns ou les autres. Mais vous c'est pas honoré biso. Amen. Quand vous honoré biso, naza musala nzambe. Nzambe sala ba honoré no plus. Amen. Amen. Comme je parle, Nzambe asabi no bola. Amen. Bon marquer biso doke na souvenir à malam, on sali pour na biso. Amen. Kola pambola bino na komba isu. Bongole meso. Nzambe. Nasali mokilio nini nzambe na ngai na kimi kichasa makambu na yape awa na poto makambu nzambe nazongi suna mboko yo biloko ekei bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga kichasa eloko nini nzambe papa na ngai bikamni da bakosi mais bikamni bozolela mona nzela osanga na mboko yo mais benga na sanga na mboko nga fina nga makambu na makambu nini lisusu dadi na yaki poto na kimi bapase Kinshasa bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge ba congélateur ba télévision oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai
bameminga na agence moko balobi otie lelo ekomi lelo yaya natiki biloko nabenga na Kinshasa ekomi tokoma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato naya mpe kozongela bango awa nakuti baza te soki oye sika il faut se renseigner malamu mpo baescroke yo te omoni na France mobimba Europe oyo surtout na Île-de-France agence eza kaka moko nzambe biloko ekei deja solo kaka wana eza baagence te agence eza moko ezali FB International FB International donc FB International cela veut dire Fiston Basende FB International Fiston Basende soko tie biloko na FB International yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita pourquoi parce que okozwa biloko no ya kokoka biloko nyonso basoka eloko moko te ya mutu soko te dadi baeskoke yo FB International yango awa siko biloko esekei atolakisi nga FB International yango nakosuka wapi nzambe na ngai pourquoi makambo ezolanda biloko esekei tala erne komona FB International nzambe na ngai mutuka na cheki ekei ngai komitungisa te mbala nsima bakoeskoke su te omoni FB International yango ramassage yango moko kati tomona biloko ekei deja naye komona FB International na beta omoni FB International yango dadi baescroke pour rien FB International eza agence oyo ya si batindaka mpe bato basalaka nini bazwaka FB International eza kaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi mpe bavoyage ya Angola lelo mpe bato bazotia meme espèce awa na France bato bazwi na Angola ebongo mpona biso to mpe baye nyonso baza mpe na mbongo alingi atinda FB International aza agence oyo aza na solution ya bamabota mpe ya mabi ya bato na FB International transfert ya mbongo mpe esalamaka soki otie na 12h30 12h31 moto azwi adresse eza se moko na Congo mpo moto azwa mbongo même na Angola soki opesi mbongo awa na France ndeko na azwi aparti ya Angola apesi kaka nimero na ye nimero moto akozwa babengi ye azwi mbongo sans problème mosala nzambe évangéliste kosi na nina tuna yo boye ezala moto aza na mutuka ezala mutu oyo asombi eloko nyonso oyo aza nango mposa dadilité ya kanda na kati ya FB International ezala mituka totindaka ezala bameuble biloko ya ndako totindaka ozomona awa bangungulu bakoli ya ndenge na ndenge etindamaka bacuisine électrique totindaka bajoue ya bana ekendaka moni bato mosusu batiaka biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka bapake ya mai ekendaka bato mosusu mona azokende Congo aboyi na ye kosala bamai asali provision na ye soki atie déjà va totindaka mpe ekendaka mituka bameuble bacongélateur babafle bainstrument nyonso ekendaka yango namoni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International nandimi nasali erreur kobanda lelo vi na ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa nakobanda kosalela agence FB International kuna totindaka mpe tozwaka epai ya Fiston Basende otelemela FB International façon na kopakolela ye akolapa